na bino bipai biso bozili bakuya bolandi biso lelo bongo tozali bongo na babengami na biso mingi penza bilenge ya IDPS epai wapi tokosombitina mambi matali tombwama lokwa tolobaka développement bongo jeunesse wana babenge yango force du progrès bongo tokosombitina na bango malamu mingi penza lolenge kani bazali kotambola bongo na lisanga ya bango ya force du progrès bongo bakambemi bongo na mwana mboka oyo babengi Dadi Kalo ona azali coordonnateur na bango mbote cordon mbote mama na chanteur pe ya salisa mingi penza na mwana mboka Marshal Chibangu ya azali communicateur kati na lisanga mei mbote papa mbote mama Safi yepe akitani lisusu na oyo atalaka bongo mambi ya diplomatie ya force du progrès ezali bongo mwana mboka tonton Kabamba mbote papa Kabamba mbote mama Safi ekitani bongo na chargé ya discipline ezali bongo mwana mboka bienvenu Kizenga mbote papa bienvenu mbote mama Safi ya solo bongo kati na bango pe lisusu ezali na mwana mboka Kiklor Kalonji ya azali bongo membre kati na lisanga liye mbote papa mbote mama Safi pe lisusu mwana mboka Kevin Mukanya yepe atali kaka mambi matali bongo discipline kati na lisanga oyo ya force du progrès mbote na bino banso mbote mama Safi wato lobaki lelo maso na biso ezali mingi penza na tina ya tombwama développement ya jeunesse ya IDPS bongo poto za la mobimba tokoyeba bongo koyamba bango na masolo to solo la mingi penza mai matali bongo bilenge na biso tombwama ya bilenge ya biso na kati ya ba parti politique bongo sika tozali bongo na parti politique ya IDPS cordon na yepa inayo na zongi so epa inayo pona osolo la na biso vision oya bino ya lisanga oyo pona nini bobenge yango force du progrès. Merci maman Safi du progrès ezali eloko vraiment ezali vision nazo pesa kimia esika mo BPP esika ya dauphin président Etienne Tshisekedi a raison mémoire na eza na kimia parce que yende mo keli kombo wana ezali na ngai kalote on azali cordon na plateau na bino na ba ke du progrès ngai na pesa ki yango kombo wana non du progrès botami lolenge nini le moment nyoso oto ande okende na mokonzi soki azali eta na manifestation wapi o azali meeting wapi mokonzi nani de fait président Abisso Etienne Tshisekedi doit tiki biso iyo kondo yende mutu kondo na biso yende mutu oyo Fox du progrès et bande ko compagnie bisika banso oyo ya bande ko tambola abande ko tia lokolo na ye yango tango za ko sala toza ko tambola na ye en tout cas et puis les côtés mon a pambaté et avec beaucoup avec des événements à makasi ou bien beaucoup wana ce qui a béni la balabala il faut masse fou la population et ça la naïe donc il y a qui na militaire et na basodati basoda na zaki la jeunesse na ye o ya benga ki kombo ya force du progrès to bane ko compagnie bisika nyonso banana ba aéroport partout na ba meeting na ba marche en tout cas à mon akilo ko salati alors yango moni abatiza ki kombo wana Fox du progrès awumaki ki awa na moni wa bosukisi makamunyoso alors yango moni bisope to yalaka donc achaki motema na ye bana achaki motema ndenge ndeko na biso buta kufa alobi na chaka motema na ngana na DSP ndenge pataki motema na jeunesse na ye Fox du progrès ou ya pesa ki kombo wana na événement mo na niveau ya bel campus donc yango abatiza ki kombo wana Fox du progrès pour que ala kisa to évoluer na ye to botambuma na ye et puis tout ça la musala na ye bisika nyonso oya kozala kino lelo Fox du progrès en tout cas azali na joie et pas ça la musala na ye malam to suka et puis le lengi wana kakate lelo to zolo ba ki Fox du progrès actuel président to compagnie le susu na marche na ye timenga komi lelo to zo ka aéroport na tuluka ya batu tozo compagnie babuskile biso mais ba koma pembe na mutuka na été ba koma pembe na nzoto na été le progrès là beto tika na ndaku altuna ka biso yango
bino jeunesse alolenge nini tolobi o jeunesse en pico o jeunesse en pico o jeunesse papa atikaki ya batizaki kombo ya di progrès nde ngwana kombo ya di progrès botami ezali na mokili mobimba kombo wana eza otangama eza esengo monene ndo moni bande ko suza na plateau. Marshal Chibangu, communicateur. Yakobak Césali. Force du progrès, tous allez bana ya Etienne Tshisekedi, tous allez qui créé par en 2005 des combos et créé par Etienne Tshisekedi. Force du progrès ils ont quand même na mon continent sur Azalia wa Dadi Kado le cordon, ils ont quand même 3 présidents na yango. Président Mokato Ouattara, président Jeko Beya o Azali na Boloko, président Seba, comité de sages, comité de discipline, na biso ba communicateur autokosa musala na force du progrès. Force du progrès ils celle indivisible. Ils allaient partout na kati ya Congo. Nous assurons étant président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, à Kenaki en Afrique du Sud, à Kamouaki, à Kamoué, Makasi, pas moi, sous force du progrès. Chaque fois, force du progrès, ils allaient aide du Congo, ils allaient aide du parti de l'UDPS. C'est un peu ça, on a recobaki ça, Namarambo Italie, force du progrès. Ya solo na tondi bino botondi na ndenge bolimboli ukakoswa na lolenge bokelami likanisi wana ya kokela bongo lisango ya bilenge oyo utaki na yema ipapa Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe asonam bongo kino lelo bozali kokoba sika bokomi bongo na ngala ya ko accompagner vision ya chef de l'État mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na pesi bino longonya bongo tolinto yeba boni bozali ko bika kati na lisanga na bino to pe lo ba baba na li français santé à force de progrès et zandengeni cordon. Merci santé à force du progrès vraiment et ça malamu mengi parce que dans la biso sonné tous allés déjà et l'accès du progrès et ça malamu donc to compagnie qui mo kozamboka lelo azali place soit ali du progrès a évolué malgré tout na kati ya makamunoso moi makamamike mikezanga raté mais du progrès na moment oyo en tout cas azo sala fier ya Congo bimba mutu mususu omona va na ndaku batuni yo ya na cité nini force du progrès donc batu mususu bakomi ko lia même bambongo bozo kende kino 5 ans ensemble na chef de l'État na chef de l'État donc to kabona na yete tozala toujours na yi en tout cas to kangaki motema na moment nyo surtout difficulté biso to lobaki soki za to lia zelo to kolia zelo soki to lia lo konini to kolia lo konini yango Nzambe azamala mingi akomisi biso na esika otokomi en tout cas tout ça toujours en accompagnement na président na biso en place na force du progrès toujours na longa iyo papa na pesi pe maloba mama chatali na raison ngasi pe na kopesa maloba ya ko bakisama force du progrès ezelo ko moko boya makasi na city na biso IDPS iyo eza city moko makasi tele la onyo so etalani ya mabe soki totali par rapport ya bakonzi na biso soki totali bakonzi na biso bazo tambola mabe biso force du progrès to yaka non tozongisaka na nzela ndenge Etienne Tshisekedi alakisaki biso okomprendre tobotama na force du progrès pour changer force du progrès tobotama na makila pour changer makila na biso ekoma Tshisekedi totalaka eloko nyonso ya mabe tolinga kotelema bango soki désordre eza na parti biso force du progrès toza wana mpona kopelisa moto te mpona kokotisa kimia koboma moto topelisaka moto te ntango totala mpe soki mpesa koboma kokopelisa mpe moto tokopelisa mpe moto ntango force du progrès dans sens wana tous les cadres na biso ya parti totambolaka na bango bien oyo na ngai nabatisa ya mwana iyo ndeko Kizenga bienvenue ndeko Kizenga na moni kombo ya Kizenga na kanisa ki oza na paluka si oza na IDPS bon na bakisa mwa muke na oyo coordonne bandeko balobi biso force du progrès to bengo maki na kati ya IDPS et ya IDPS siko to komi du Congo na minute oyo biso musato za kosala pona ko sensibiliser ba jeune ki bakota na vision ya mokonza mboka ndenge tozaki na kati ya IDPS tobande kubundela état de droit oyo pe ekoti il faut ko sensibiliser pe bandeko o mususu bazana na mbunga to la kisabango ke o biso to bundela ke ete pa na intérêt na biso eza pa na intérêt ya général ba congolais nyonso siko pona biso force du progrès tobandaki na président Félix kozana na moment nyonso
pendant un moment on a eu président IDPS le là aussi président IDPS était pour l'instant on a président IDPS président intérimaire c'est Jean-Marc Abound donc président Félix azapona ba combattant IDPS était azapona ba congolais nyonso na bandeko mususu bazako ka ona ba bitandoike bazako lobaki o ndeza bo IDPS bakena no bango moko koluka ko somba ko sa non congolais mususu pa ko za musala nga combattant na zuna note fierté na ngaki o wana bundaki to sali etikali siko mokonza mboka asala pona ba congolais. Merci maman. Qu'est-ce que ça m'a demandé quoi? Ça fait Yakoba Xamini Zati. Merci maman Safi, maman Safi. La kolobana Kobaxamu Kena oyo bande connaissent balobi awa. Mouvement Force du Progrès oyo na Baxan au cordon Lwaki. Vision oyo Kondo Tient Tshisekedi wa Mulumba a créé qui Force du Progrès. C'est un mouvement de résistance. C'est un mouvement où ils sur le terrain. Et maintenant qu'on respecte le mot d'ordre donné par le leader Maxime Etienne Tshisekedi Lumumba à l'époque, ce qui a le marche, c'est qui les jeunes et aux hommes, on a mis sur le terrain, on a première sur le terrain qu'on exécute le mot d'ordre des chefs. Et en gros, on a cordon le baki, la belle campus, si je me trompe dans la date, à bas de l'événement, moi, les cas dans la salle, les aïeux lors congrès, Etienne Tshisekedi Lumumba lobby. Que oubliez besoin force du progrès comme on est tiré le oyo na marteler sous mingi na tango Etienne Tshisekedi Lumumba kufi mingi bakanisa ki IDPS kufi mais IDPS kufi ki te ba jeune ba résister ki ba ki to ki na bitumbo tina suka ti IDPS ko conquérir pouvoir to tikela ki na mboka Félix Tshisekedi wazali mkonzi mboka to soutenir ki na ba moment difficile parce que moment wana bato oyo babundaki na Etienne Tshisekedi Lumumba comme ba pionnier ya IDPS mingi bakendaki na ngambo bakatiaki ngambo ya majorité à l'époque biso ba jeune tozali na foi tozali na kondima ke un jour itumbo biso to se sacrifier jeunesse to kolonga yango to tikalaki na mokonzi biso Etienne Félix Tshisekedi to bondi na ba moment difficile mais lelo to conquérir pouvoir to conquérir que ça pour biso mon côté ça pour le Congolais nyonso IDPS dans la position de prêcher qui est état de droit, de prêcher qui justice équitable. Il y a un peu côté, surtout aux hommes en boca, les hommes qui ont par rapport à un qui ont une agitation, tension qui en l'air, mais les hommes congolais doivent se sentir à l'aise dans le boca. Justice, c'est eux qui peut être que les minutes mon tombeau, on va savoir mon bolaté, mais mon bolaté va savoir mon tombeau la minute. Il y a un peu là-bas dans le boca, même de Kounanga, qui ont un lobby. Congolais sont à soutenir mon Konzamboka. Parce que Azawana pour la IDPS, Azaka pour la bisoté de souffrir qui n'a mais Azaka pour la Congolais soit le baki qui victoire, si je me rappelle bien, jour à investir le 24 janvier, le baki victoire auto célébré, ils ont un camp politique contre camp mon société. Ça quand il y a peuple congolais. Alors tout sangana, tout PC tout PC mais forte, moi que les bossons ma vision où ils ont transformer Congo puis le Congolais. Mais Congo que les bossons ceux qui bispe ba Congolais tout lingana, tout le makambo division tribale. Il y a ça muto qui été. Tout ça bon moi que papa la biso Congo, maman la biso Congo, on est ba yanga maman. En tout cas na pesi moka koswa na bwakelo maboke ya mbe. Merci maman. Oh ya no lipenza. Bongo tokesika mama matali encadrement ya jeunesse nazom nanga mna coordonnateur ya Force du Progrès bongo tongi toyeba mingi penza encadrement ezo salama ndenge nini na kati ya lisanga na bino obolobi papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba tikela kibino kino lelo bozo koba na ndeko Félix Tshisekedi Chilombo eza ndenge nini. Merci en tout cas encadrement ya jeunesse à Force du Progrès en tout cas ezali stiti moko bien organisé donc ce que même na ba siège tozalaka au senti ndenge ni tosalaka premièrement d'abord encadrement na biso pour okoma lelo peut-être membre na kati ya fonctionnement na biso il faut ala adhérent donc au sombi fiche na yo et puis aussi au enregistré na yo dans la carte na yo au comme membre effectif na kati ya mouvement Force du Progrès.
Chers internautes, il y a Cléboa original, contrôle technique, et ça émission na bino ya sika o ebanda ko s'est passé. Et pourquoi contrôle technique? Bah bazar na France a bazaka na Belgique, Allemagne, bah ebi bien, bato bakumba kamituka. Ndeti en France, soko sombi mutuka no asika, bah bien sûr maman na contrôle technique. Mais soko sombi mutuka ya occasion, to mutuka ya nini, il faut les contrôle technique, c'est-à-dire bah checker, en bah contrôler. Bah et bah ceux qui est en anomalie, ceux qui ont un problème moko. Bah ça la contrôle technique, et ça li pour la sécurité na yo moko et conducteur. Et ça pour la sécurité, il y a batou oyo, batambola nzela ba piéton. Donc ça pour la sécurité, il y a environnement. Supposons que autant la mutuka no bonakata autoroute pe au mona, pas mutuka pe katelan yo. Donc problème pe ko zo. Alors, contrôle technique na France c'est ça la mara chaque 2 ans. Après 2 ans, il faut ça la contrôle technique ya mutuka na yo. Soko sali contrôle technique à mutuka na yo et que ba monio na moi problème soit m sous phare ils ont un problème to franc et to logo moko oyo ça là contre visite donc c'est-à-dire ba zong sango lisusu ba réparer yango yango na s'inspira qui na nini wana comme un sociologue na s'inspirer na moi technique wana et ça na bato belé baza ko lekana na ba média baza ko lekana na TV na radio surtout na internet auti na ndako na la muki asokole longita egamba moko a diffuser bino information à lukuta. Alors on a que conscientiser bino to zonga na nzela. Ozala pour Félix, ozala contre Félix, mais diffuser les batou vraie information. La vraie information répond à la formule qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et avec quel effet au batang sa biso sur la classe to ebi. Ceux qui pour éviter tout na bateau ba ebi. V César Nga Diazali a copé ko la kisayo. Comment créer une information? Au taper au luki ba journaux, luki ba livre au tangi, au léo yakaka boudi ki boudi, au tchel bat information lukuta, ba tout temps batalaka en premier lieu et zakana ba victime. Mutatali mbala moko makanisine baby. Or yonde mutu au bomi. Et ça le gars médecin azui kisi amabe a chubi batu ba kufa. Bato batika la sima, tant vérité ko ya mais vérité et ko ya la sima mais ba dégâts et ça la maka. Yango on a bi contrôle technique et pour na ko corriger pour nous redresser, pour nous essayer de conscientiser. Quiconque veut passer à cette émission, il nous appelle sur le numéro qui est affiché là-bas, en bas, oui, on s'enregistre. Même si tu es un chroniqueur, ce que l'ingénieur défie, vient alors au défier d'une manière intelligente. Ce que vous allez pasteur à tricherté, yaka, tout ça une mission. Ce que vous allez politicien, tu viens. Ce que vous allez musicien, tu viens. Et alors, au monde qui est en Oleki, peut-être quand ça qui m'a bien, mais peut-être au bimisot au bitala, au ezabomoni, qui est corrigé, au raison en la norme, contrôle technique et pour Nabino. Tout le monde est d'accord ici à Paris sur Cléboa original, contrôle technique, désormais dans vos maisons. Et alors, bon, ça vous rend très bien. Merci, je vous remercie.